na pesi ka JDT conseil. OK. Na pesi conseil na ndenge nini. JDT batelekaki ozali suna succès te. D'accord. C'est là vraiment comme ça. Bokotaki bandako bino nyonso bozali na succès te. Papa Hervé na bolingo oyo azalaka nango envers bato. D'accord. Azwi yo alinga zonsa na actualité. Mais okembangu il fallait oser l'album na yo obosali na Kofi Nzembu obosali na Ferregola Nzembu na yo nano ebetami te clip nano osali te. Il fallait ozala na Papa Hervé bozalaka nano na ye okowelisa te mbamo osali omo ezalaka te ozomona. Et puis toaso na surprise ya makasi Cor Arena. Ah Papa Hervé mambasalaka le 25 et une de ma belle à Paris. Le 25 que ça fallu pour parler à février. Tiens qu'en février, le 25. Faire à l'obaraté. Faire ça va public ne va proposer à y. So borotala de deux concerts wana. Ni ne beta à live, ni ne beta playback, ni ni fait et comment nous faut artiste son petit concert à mon nene. Il faut penser mbo ba ni wana et beta rappel na baba dans la terrasse. Et si on a playback mais papa Hervé tanga beta nani wana Cor Arena ba CD wana to ko na baba eza ya solo te mutu oya uta mikili asomba 32 voitures. OK. Kofi Olomide. Oh là là. O ba mission wana o ba longwaka baloba trop. O to longwe pona mama voiture, o to longwe pona boy. Yango Kofi Olomide. Akenda kosomba 32 voitures. Voilà l'air à suivre fali pour parler. Watango fali ba ke première photo na bango. D'accord. Tango bazongi asomba 32 voitures. Après ça mission moko ba 300. Après ça beril touti baba biandonga ba mission nyonso bazo ba voiture. Na fali pupa ba soleil wanga ba jipto bango nyonso cardinal. Bango to bazo ba voiture. Asomba 32 voitures. Yaki na kanda. Fa pesa. Quand donc première voiture a fallu attendre on a binaye. Donc 300 OK. 300 automatique. OK, 300 automatique. Ouais, c'est automatique. Voilà. Donc confirme que pesa yé. En tout cas pendant ça mais sans peine pesa ngama vraiment. Ah ouais, plus ou moins. Non, si c'est zaté. Donc première non chose, ça m'a succès. Oh là là. Na ba aja komi na ngo ba beta ka bango na bango ba beta non. Ça mokoli, ça l'orchestre na ndenge na yo. Sam Kofi za muninga na hote. Oh là là. Yo zalaki mwana musala Kofi. Mutabimi so Sam na over musique na Kofi Olomide. Mais Kofi ça n'a touché Sam Mabe. Ça lobi que Kofi Olomide ni benga patron ndenge ni na koleka na TV abenga batu baba misala na ye. Babo ina ye. Sam zalaki mwana musala quartier la te. Boto babenga mu travailleur. Babenga ngo ndenge ni. Sam zalaki mwana musala ya Kofi Olomide na yebi ya wote. Même ba kérosène wana. Il pas qui m'a na quartier la tente. Ah, il va tout été. Batika ka eta kimaka. Kero akimaka na quartier la tente. Donc Kofi abota bana ebele, asala bana ebele. Et puis Nzembu oyo Fabrigas bayembi na Kofi. Bayembeli Sindi oyoka mo. Ayembeli Sindi. Père ayembeli mère. Père ayembeli mère Nzembu. Kuba clip bango basala ki déjà. De l'autre côté, ça va finir. On peut bien nous voyager donc au Sénégal. Ça m'a pas fait ce belé na café là. Après ça nini? Abi tata mukolo malata apé. Après c'est logo nini? Yé bazoye na orchestre mon na mbinza kuna azaki da mukolo. Ça. Mais ouais, à côté orchestre mukolo, Kofi mutazuye amemi ba poto. Si ba ebi que ça, pas na pas Kofi. Bon comment ka bongo? Kufanda kotonga ka Kofi. Ezala raté. Ça me très bien au sala o. Ça m'a vu papa mukolo bon melata. Oza kutenga. Vie le reste ko kwa sunga yo kabelo ba monge be na ngola. Akutona nyunga bangulu. Aeda yo. Akabelo $40,000 pour faire monga bangulu. Mais le yo mambo ya veso koko. Sam tika na oke gratitude. Eza mabe. Kisi nzora. Aleki télévision zo lobake. Mais ali azu mobali. Mobali yango akitoko. Mobali yango ana mbongo. Yebisanga na atindi bango nani atindi bango pa bango pe bali bomate bali ka télévision baloba c'est que quelque part mutu na saki nini atindi bango baloba bilobela sindi le ki après afin de bonga
Comment ne bonga? Et Sili parce que pour Sili les cœurs après sous à côté Sambongo. Non, qu'est-ce que on aura Sili les cœurs à côté Sambongo. Comment jouer maman des rôles à côté Sambongo. Avant Sambali Kimia. Pour ce moment, bah quand vous voyagez à Bango de, bah on met un concert plein. Si comme moi ça bongo boye ndengeni. Ninyango na Cindy. Ninyango na ye. Oh là là. Honorable Lembi Alembi. Non, tu peux ça qui est respect na ye. Mais la minute soyo, faut que la Cindy est bonga. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec Given, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison Given. A bossa libinote. A tchelibinote promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Bah l'ingambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, Nababonné sur Congo et Sengo Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. Il y a émission de Bino, les news de Joyce, hein? Les news de Joyce, c'est toujours quand voilà pour nous mener Bino. Bah, actualité, nous sommes aux Aranatara, pour nous mener Bino, rien que la vérité à le côté des cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman, Arnaud de Matumbona. Pourquoi pas dire un grand bonjour à toi, Mayamoto, Mayanto, Mabalobi. Chaud toujours, on dit matin, roula ta griffe. Pourquoi pas dire bonjour à toi, Kissinchor Anton Mona Yolona Kata Moscou. Bonjour à toi, Soda Coiffure. La direction Chopin Avenue, Ikele Manakouan, comme Mona Basalo Sukitoko, salon VIP Menakata Gambela. Bonjour à toi, Agene, jeune garçon, l'équipe Batignos, dans Salamanzaka, na entrée Chopin. Bonjour à toi, Yabuno Lubi Kambongo, ya propre, Panembonga Salité Zalarate. Bonjour à toi, Fondation Moukout avec le président Gibson, hein. Et voilà, Nene Sarabino, Congo et Sengozara, pour n'avoir artiste, musicien, nyonso, Congo et Sengozara, on a pour nous remettre toujours, analyse bien, émission bien, histoire bien, tout ça toujours quand on a prononcé les labins, oh, vite, beaucoup, donc c'est la vie, c'est juste que, abonnez-vous massivement dans Congo et Sengo. Ce que monsieur Koti, vous partagez l'émission, vous likez, vous commentez, il y a un monde de ça que Congo et Sengo qui est libre, c'est déjà bon. Congo et Sengo cadeau, oh, déjà, possible, nous avons monté bon, c'est la nuit pour ça, j'ai autorisé là. Parce que surtout comme il y a 30 cas, bon, on a surprise. C'est déjà comment ils sont, et puis c'est bien déjà cadeau, et ça que, ngai on a vendu à Joyce Tumba, les 25 nous en a Brazzaville avec Héritier Watanabe. Awa Chibas pour Rosala, les 25, avec papa Hervé na Côte d'Ivoire. Clégie Zéis, une compétition de la presse, à Rosala na New Arena, on a les 25. Et voilà, à quoi comme appelle la New Arena, na air mopé, à moi train, azuma métro qui peut manque pas pour faire le midi place Rosala. Pourtant c'est quoi cadeau ya kitoko oyo Congo et Sengo et pesi déjà bino. Ba fan ya ba orchestre moko na moko fait. Oh bino bozon c'est ça qui est beau s'abonner, faut que monsieur Koti, vous liker, vous partager, vous commenter. Et voilà aujourd'hui dans les news de Dieu en tout cas, nous allons à mon côté je reçois pour vous Miss Koubadi par rapport il y a sortie médiatique, il y a Didi Stone envers son père. Toyebite toko mana niveau ni na maman Alia. Et voilà, sortie médiatique aussi à Babine Dombe. Miss Paza Mouto à Banda quartier la tête là. Ayebi pe histoire à quartier la tête que zo ba Nicolo. Tout ça to comme ce qu'on a besoin au Kendro Luka. Ba histoire ya ba artiste musicien na biso na ba orchestre ba bima. Et voilà, affaire voiture toyebite. Kolongo ya fali pour pas talent la ta pardon. Toyebi ke koya na mba moka quartier latin ko folo midi mutape sa ka première voiture na ye. Mais to moni babindo babimi alobi non ngane mutu na pesa fali voiture a losata mbona ni to moni bébé Kero azaki ex animateur ya quartier latin alobi non c'est faux eza babindo mbete je sais pas qui dit la vérité et nanoloba lokuta Arnaud de Matumbo na fongolé dans la caméra namba émission na invité na pardon bonjour na ba téléspectateurs so Holanda ton papa Clovis Fimpa ya ombote yango yo
na molonga linayo donc maman Doris ya bino mbote donc c'est ça quoi donc na sepeli mingi vraiment na ba téléspectateurs au bazolanda ngai na pesi mbote na Bruno Lubika mbongo ya propre pas na mbongo ya propre mais ngana na liango te ya Willy Musheni oda mboka donc mbote na bino donc yango apo ya kata na kate donc Willy Musheni to kende ka toujours ye jamais katana donc bonne journée na bino so bat bolanda biso donc abiso na bino yango. Et voilà, vous comprenez que nous sommes avec Miss Koupeleli par rapport à l'actualité. Miss Tova d'abord on a makambu où est Vandi moment où est ça y a quartier latin où est ça comme histoire parce que yo banda quartier latin quand le barayo moko na bémission ko banda quartier latin na bomona. Lelo affaire voiture oyo babindo babimi alobi voiture ali boso fali pour patabola na ngona vie et ça yende mutapesaka fali pour pa voiture wana mais to moni sortie médiatique ya ndeko na biso bébé Kero oazaki pe ex animateur ya quartier latin abimi alobi eza lokuta quartier latin na wenge série wana banda koyoka te c'est Koffi Olomide nde mutapesaka fali pour pa cadeau wana en tout cas na kambo oyo tozoyoka yoka vraiment eza ya solo te mutu oyo awuta mikili asomba 32 voitures ok Koffi Olomide oh là là po ba mission wana o balongwaka baloba trop o to longwe pona mamba voiture o to longwe pona boye yango Koffi Olomide akenda kosomba 32 voitures wana l'air azui ba fali pour pas là ba fali ba ke première poto na bango tant bazongi asomba 32 voitures apesa mission moko ba 300 apesa beri tuti baba bia ndonga ba mission nyonso bazo ba voiture na fali pupa ba soleil wanga ba gypso bango nyonso cardinal bango to bazo ba voiture asomba 32 voitures yaki na kanda kufa pesa bi pesa comprends donc première voiture a fallu tellement on a vu na ye ezaki donc 300 automatique 300 automatique ouais ezaki automatique donc confirme ka pesa ye voiture wana donc ngai mambo obozo bake oya babindo mantuka na yebi yango te na za mwana quartier atena ko kosa te wana babindo mbe na yebi yango te oh là là na tikala ko mona fali et puis na yebi te mais na tikala ko mona ye na voiture wana te donc babindo ba ala sabiso voiture yango soki eza couleur nini mikanda nango eza wapi c'est ça parce que nga pena wana na yebi te nga na yebi kaka Koffi Olomide asombaka 32 Mercedes donc akota pena na Mercedes basele 32 voitures et puis ye moko euti Matadi et ye tiki Kinshasa awa bakabola ngona Oshwe oh là là babi akutu waye ateka ngo pa vie mona na zona Kinshasa oh babi ateka ye ouais asomba babi ye. Donc tous les missions qui na poto azongaka bazoka 300 d'aba ko se li fali maka te wana fena na ndenge mabete na ko constate po série wana zoka ba salir Koffi Olomide pour Koffi Olomide apesa ba mission nyonso voiture ezali na guerre ba car Mercedes et indaki na Oshwe oh mais babito ba besoin les gakuna Eric Tuti Gilson Fali donc ba oyeso voiture na ba kusa OK na bakusa banani balola mwana oh là là voilà naso ba guitariste bazwaka ba Doumer Stumi bazwaka donc 300 et sambwaka commis par rapport à wana là on bisi que ba voiture et sambwa na quartier latin c'est que sortie médiatique oyo babindombe ayeli bana monde entier ayeli mokili mobimba dikamba voiture wana babindomba kosa elukuta pour série wana blague te au moins Koffi Olomide ataka patron même ba kérosène wana il pas kima na quartier latin il va tout été batika ka eta kimaka Kero akimaka na quartier latin donc Koffi abota bana ebele asala bana ebele on comprendre yango to bazo makambo ba visa o banani esala ngam comme moi ba zagazaga moko pour Koffi Olomide mtabanda makambo yango artiste ebele bakima ye ebele basala mokili na bango na poto et puis ka bango wana faut que fasse beta baya ko beta ko faire fouti bango mbongo donc mamba poto pa Koffi Olomide lote pour amona kaka tama biso to salaka yango zokende donc toujours makambo wana oya babindombe kuta mabete na nenga mabete na koti katikati na bango te o baza barando na baona yebite mais mamba voiture wana kuma eza lokuta
sérieux wana oyo oswe mais na biso on doit libomati 300 nde makambo eke ezongi pe tout automatique atoye bokumba to okumba bayeki tutu bazo bavoiture baotambola nango bababi ya ndonga Voilà. lokuta nga ndimi yango te Voilà. attaque soldat ya quartier la te tongo mamita dina oyebi histoire oyo jamais kofinela somba bavoiture apesa bamisese na kabola bango. D'accord. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. On est qui contre la voiture. Miss Koubeli, Tolali, Tolamuki, Tomoni sur Instagram. Fais-moi un abino au Bodingaraningi, Didiston. A publié, a Betty Lelo, parti Ndambu, Yabamabe, Alobi, puis nous bozou le baque, Maman Alia, Azamabe. Oui, bah, c'était que Maman Alia, Azamabe. Comment on a bimisi, Alobi, Papa Naye, Abandaki Kobimana, ba camarade Naye. Akanga bango plusieurs fois na rotana to moni didi sana bimi alobi que papa na ye kutu akomaka na niveau ya kobeta maman na ye abukaka etina zolo wana mama li azaka kamabe na moment oyo kofolo bidi azaki na mariage na continuer toto au défendre ndambu na ye nango ouais continue non que nango tina suka voilà alobi lisusu que na moment oyo bango bande kovanda na lopango na bango na mon frère so bayeki c'est le moment où ils allaient kika que papa na bango aki kobala mwasi mususu mais atiki bangun en famille nandaku wana pe mama li azaka mabe. En tout cas vraiment makambo comme mabe d'accord mambo comme kota mabe mambo comme keni mabe to boite Didiston oza mwana na biso quartier la terre oza mwana bien biso ko felo mide Didiston dimne no entraînement mwana akoma na papa bongo te na la vérité moi ça na maman mais na papa te voilà Didiston a luka vina e asa star munene akene da bien mais ake baba papa bazala bien te papa so asidiki ezala bien te ozomona akomo kota makambu trop pe kitoko te pourquoi ba cause la calme te bazela l'état kata makambo yo OK donc si lelo l'état na kati te makambo za marché kende ba mettre pourquoi ba sa misana na bango ba sa misana na bango côté o pe to ki ke mama ali ape azu mobali nani confirme midi pe na sindi eza problème te ba pesa bango chance tangu ya mona ki libala wana selo yende nga lobi obuso to yebite adika mona libala wana salamaka pourquoi pas lobaka te habite bazaka en famille mais papa bango atiki bango nde za kotiki famille na ndako moki obala côté mususu mais pourquoi pas ye alobaka te aye kozela ekomati boye na pesi ve na nga soko kombote makambo ko mokota mabe makambo ti bandoki bakota na kati ko mokota mabe Didiston a dimne ba entraînement pourquoi ya za mwana me azo kende ka côté moko kofi pas papa na eti ma mère ali ya pasa mama na ye mais pourquoi ya za na katikati te mukati mbila za na katikati pourquoi pas ya za na katikati te mère ali ya benda mwana na o matoi loba na yeke na lingisu koyoka yo na bate na ba réseaux sociaux te na ba télévision te pona kombo ya papa na yo po papa kala azalaka te papa kala ya sika pe azalaka te papa azali papa que ça soit asala mabe oyo mono sepeli nango te mais tu dois te taire au cause de la calme pour aza mwana ti akoluka pe papa na ye a conseiller papa non mamuzo le kaboye c'est ça maintenant okomo okende na ba télévision et comme nango sija mutu nyonso na oya ofinga kofite fa finga na oya koboya ete fa boya mais la kati wana pe abeti lisolo ba danseuse biso nyonso toyebi mokili mumba toyebi que kofa olomide azalaka pe acquise na makambo ya ba danseuse po écréer là ye ba problème nabi est-ce que ba danseuse wana basaka bana mike ba mine ok makambo basaka bayeba te non ba leader nyonso mboka oyo basaka vi wana ka kofi ba leader mosu ba botana ba danseuse babota na badanseuse babota mais to balobela yango te tant qu'on fait ça la makambo na akangaki photo na na filmaka ye mais tomoni Didiston na lobby yango bato ba confirmer mais ba confirmer ngo et preuve eza wapi en tout cas Didiston oza star munene okende bien po obima po oza mwana Koffi Olomide ba succès oza nango eza na sima ya Koffi Olomide ngaka no ebisaka yo dimne ba entraînement
mère alia osengi divorce zila l'état et ça makamango au moins qui c'est njorat baleka télévision siko yebisanga na tinde bango d'accord qui c'est njora aleki télévision zo lobake mère alia azui mobali yango akitoko mobali yango ana mbongo yebisanga na tindi bango nani atindi bango po bango pe bali bomate baleka télévision baloba c'est que quelque part mutunda sagi nini atindi bango baloba bilobela donc ezaki to côté makambo pe to kota kimia ba foyer presque nyonso eza ba problème c'est ça eza ba makambo nango pourquoi vous faites ça diable kota makambo yo ozo mo teke kimia eza souste même mère aliane yemo ape kimia te voilà comme ko pesa ba tumbongo balobela confirme yo lobi obali mais tout le monde est peu qui peut ah otaka ki ka mère ali ah mais c'est une vérité voilà que mère ali a tika vie à Kofi Olomide mais ça papa ba non yondo c'est yenda sengi divorce voilà ye mutu asengi divorce to pesi respect nyonso to pambole to sali nyonso oke ba ko sapo muta yoka mais comment zo yoka te asengi divorce to accepter yango to ndimi yango mais il faut l'état asa musana ye c'est ça ok alobaki o mo teke yo dépasser bambongo na o mo pesa bato baleka baloba so to comprendre maman li azo pesa bato bambongo po ba ouais atindi bakiti nzo baleka baloba c'est maman li ke azui mobali soko zui mobali soko lingi ba no président soko lingi député kayo po bino basa peme bozana bino ka bongo bozana ben fidèle na pasi po mona mwasa peme pena aza pena fidèle eza pasi donc lokolo poni osaba vie na yo pour moi ça libala jamais akoma kosaba makambe belé lokolo komi na yo kosenga divorce to accepter ngo to keno tina suka ko kabwana pdc nango pe déjà sindi le cœur fait avant ne bonga OK avant ne bonga wa makambo sili et sili parce que pour sindi le cœur fait susu a okota mbongo d'accord na orchestre honorable sindi le cœur a okota mbongo comment jouer maman des rôles a okota mbongo avant tabali kimia OK ozomona bako voyager ka bango de ba beta concert plein siko moi ça bongo boye ndenge nini yango na sindi oh là là nini yango na ye oh là là honorable alembi alembi ko mi sa peka mama ali ya boye non to pesa ke respect na ye mais la minute oyo potiki la sindi ebonga sindi afandi na ebonga na ye et puis désormais ba sombeli sindi le pango na Paris oh là là dans la minute sindi za mama le pango na Paris ouais oh dans la Paris dans la parcelle na ye mikanda makambo nyonso sindi akomi na lopango na Paris compliqué binoté compliqué te oza lopango ya sindi le cœur honorable sindi le cœur sindi olomide bapesi ye lopango wana mpo amérite mosala oyo azosala na minute oyo kokota mamba sindi na kofi te esimba te aoyoka yo te aoyoka te mpo alingi non toke na travail na bolingo na kati ozomona aotravaille na bolingo na kati nani waboya yango José le Marquès de Bundes na kati ya Bundes Allemagne nani waboya makambo sindi aye na quartier ya te afaçonné yango asala wana bilengi moko boye so yo boya yango so boya yango so soma ta 100 fois pour esimba te on a minute c'est Cindy obi ke dimanche asala makambo voilà dimanche ayembaki et puis kofi abinaki ayembi yo bango mbale esaka elo mususu donc oyo akota na kati matali ye basombela lopango na Paris ezao na Paris basombela lopango pour na kini kutu ana ba mapango bon à Paris le match est déjà bien oh Cindy le cœur qu'on fait l'extérieur déjà gagné déjà ensuite parcelle na Paris à peine na kini a makam na ye et puis film robo intelligente alobaka français Cindy voit na yo yokate mama bota Cindy en tout cas vraiment yebo bota et puis ayebi ko pesa moi na éducation batika vie à Cindy calme asa musana ye et puis nzembu oyo Fabregas bayembi na Kofi bayembeli Cindy oyoka mo ayembeli Cindy père ayembeli mère nzembu ko ba clip bango basalaki déjà lelo kutu ba osala finir nango po bien toujours voyager donc au Sénégal donc le ba osala déjà finir en vidéo bo sentir clip ya nzembu ya
Cindy Leker Eroleka Alida. eza dio makasi Fabregas basali dio na vie na ye ba yembeli mama Cindy to via lobi amoni elo ko remercier Cindy Leker te quand même ba yembeli chant donc côté bina bo kende ko feza kuna te ye aotala makamna ye Cindy aotala intérêt na ye ko fi pa aotala intérêt na ye d'accord donc ba sa elo mo boye travail à moi na mbali kanogu na gu tina suka to aka na Cindy Leker donc avant dine bongane na ngwende na ye ninyango na Cindy ninyango na ye mi c'est pas yo loba ke yo komi porte-parole à Cindy Leker non olio yo za rabata da ngana za na kacha quartier latin nazomona non naza na kacha quartier latin nazomona musala oyo moninga mwasi azosala voilà ça double yo mo bi ça ni double musala osa musala kimia à l'aise Cindy aemba aganga ate asala musala aganga ate okotambola partout pour mon Cindy au monete voilà bafuta kena mbongo salaire bafuta na mbongo mabanga bafuta na mbongo calme Cindy tambola ate d'accord ke ba star mususu ake ba choc yazo mbongo salaire a choc d'accord au salaire à choc au salaire au salaire oyo donc aza à l'aise yo les gens moi Cindy choka au choqué nani au choqué nani ye mona muta mbongo a ba entreprise ne kotela ke mbongo voilà donc blague te nga za simplement porte-parole ya Koffi Olomide na mona ngambeleka na quartier latin au bâtisse sous la Cindy Leker pourquoi pas ma présidente ali non les locaux non Cindy Leker maman présidente ali non les locaux ah maman ka yenga omona ngana okende ba vérité ngana okende na vérité so ngala gina place ali azali nango makambo nanga bato bakoloba te nakotikela bato espace te ye moko nde ami bebisi ye moko nde ami bebisi atiki espace atiki makambo nyonso yango tosunga ye tokeka ndenge alingi me tobona biso komba Koffi Olomide tobona biso batika Koffi Olomide na Cindy Honorable Leker Olomide quartier devant nango calme Cindy batika Honorable Cindy Leker alongola Koffi esprit wa ministère belé akomaneka na ye d'accord donc ba ministère so ba okena bango sinso Cindy atikali mambeza ka bien ba musicien so ba okena bango fanda no wana to moni Sam Titu sortie médiatique nae envers son ex-patron alobi Koffi Olomide alobaka atanga na poto mazwa diplôme te en tout cas pena Sam pena pesa nga mawa vraiment non akoma succès zate donc première non chose Sam ana succès te oh là là na ba aja komi nango ba beta ka bango na bango ba beta non Sam okoli sala orchestre na ndenge na yo Sam Koffi za muninga na hote oh là là yo zalaki mwana musala Koffi mutabimisi yo Sam na ba musique de Koffi Olomide ko place na toucher Sam mabe ça lobi ke Koffi Olomide ni benga patron ndenge nini akoleka na TV abenga bato baba misala na ye baboyi na ye Sam azalaki mwana musala quartier la te boto babenga mu travailleur babenga ngo ndenge nini Sam azalaki mwana musala ya Koffi Olomide na yebi yango te Sam na kompana bino te po musique na bino simba te ngoko makanda Koffi to ndeni na kompana te po musique na bino simba te o to ndenge nini na age na yo Koffi osasoni pa na ilo te dejo koli otata mukolo sala carrière na o bien sala makambo na yo bien mais Sam pa pese belé na café la apesa nini abitata mukolo malata aperi apesa eloko nini ye bazwa ye na orchestre mona na mbinza kuna azalaki na ye mukolo mais kuwe akota orchestre mukolo Koffi mutazwi ye amemi bapoto si bato bayebi eke Sam mpana ni pa Koffi bango bakomaka bongo kofanda kaka kotonga kaka Koffi ezalaka te Sam tika biloko osala oyo papa mukolo bongo melata oza kutenga vie lora soko kwa sunga yo akabela bambongo ebele na ngola akutana na nyunga bangulu ayeda yo akabela yo $40,000 po fula mbongo bangulu mais lelo yo mambo ya ve sokoko Sam tika na oke ingratitude eza mabe Sam olinga koboya Koffi trop tika vie ya Koffi osala académie simba nango te esimba te même oyekini awa obeta bakonsa bato bayaka te wana succès toza lupemba te tika vie ya Koffi Sam
Oui, puis c'est ça, les bateaux, parce que tu as dit, ah, bah, que Kofi Olomide tanga la poto, bah, artiste, bah, leader, monsieur, bah, côté à moi, et puis là, ça n'a pas moi discuter, bah, là, Kofi Olomide tanga la poto, mais ça, Kofi Olomide tanga la poto, ça m'a Kofi à l'oukuta. Kofi Olomide maman na ya futele bien que non tanga la poto. Tanga sisi ko tanga na ekini. Mama to lo bana eza lokuta. Ouais na poto. Kofi Olomide ça ni droit ni marketing Tony. Asa soki licence hein. Mbolo wa licence bo économie bo. Asa na l'économie na poto. Ouais. Ti la licence. Azula ngomukanda, azula ngonini kuna. Ko feza mwana poto tonga tanga na poto. Sam ke poto Kofi mutamemi yo. Sam ni na via Kofi yo. Sam so olobi tango olobi bongo ozwi nini? Sam tango olobi bongo bilobela ozwi nini? Yo nzembo yo yemba na quartier te oyo yokana ka Miss Nicole. Apara no bimisa nini? Oh là là. Osala nini? Ayaka kini awe, mais kwa za kini te. Oh là là. Olela bangulu vie soko kwa futeli mbongo bangulu et puis opesa batu bamongo te pe olia otama na ba chapeau obata mabatu sam bima na via Kofi bima na via Kofi déjà alongola déjà un pas kini alongola na via kini d'accord amemi o poto au moins va ke o mukanda 4 ans 5 ans voilà ye mukanda bozo zo na quartier la tête oh là là si ba kima vient na Kenya bango baya bakoma na Kenya bazongi supoto oh là là batiki vie pena boye concert na Kenya boye ba misia ba ati oh mukanda wa akima nango passeport akima na ona sela Kofi Sam so Kofi te metozana oka na kini a ozango sa elo mo sala te elo ali boso ndima na Kofi alongola yo na kini komalo moi papa poto yo les okoli wa mpolo andimite misiki na kini osali susu voilà bima na via Kofi Sam na pesi mbote na ngai pa tirant keberete na New York de là vraiment au sein sabongo nous sommes déjà à la fin de cette émission je dis encore merci na bino vous aki wana pona Olanda Congo Esengo officiel TV et voilà tokozo kabwana mot de la fin na yo ezanini et puis au sein soka la bambote na yo donc mot de la fin la ngai zelo moko na pesi ka JDT conseil OK na pesi conseil na ndenge nini JDT bataille lekaki ozali suna succès te d'accord c'est là vraiment caméra bokotaki bandako bino nyonso bozali na succès te papa Hervé na bolingo oyo azalaka nango envers bato d'accord azwi yo alinga zongisa na actualité mais okembangu il fallait ozela album na yo obosali na Kofi nzembe obosali na Ferregola nzembu na yo nano ebetami te clip nano osali te il fallait ozala na papa Hervé bozalaka na ona ye okowelisa te mbamo osali omo ezalaka te tobote ke obika oliaka na monoko na omo toboyi te mais fallait ozela nanu eloko na yo esala impact nzembu na yo ebetama baclip esalama d'accord quelque part moninga pa omona ke wa vrai te d'accord oza mbeli ya minu mibale double étranger voilà oya pa na nga tosoli okuna bo est-ce kuna oloba nini d'accord kuna oloba nini kyolinganga to kuna oloba nini kyolinga ye donc eloko wana esali kitoko te d'accord JDT oza artiste oyembaka bien osali eloko mo boye ya bien te oyebi te elekaki bokota bandaku banzembo oyebana na su te ozomona mwa nzembo oyo banga boyemba na fere enga otombo yo lisusu JDT elingaki efasone yo lisusu mais osali eloko moko ezalaka te yango africain azaka africain même ozwi ye omemi ye place moko boye toujours osaka mo eloko moko boye edecevoir yo mais papa Hervé alobaka na ye te ye mpe apersine mpe yo mpe te mais bafani kaka nde bamoni mabe d'accord ozomona et puis toaso na surprise ya makasi Cor Arena papa Hervé mambasalaka le 25 eyinde mabe na Paris le 25 ça fallait pour pas yake na février na février le 25 fere alobaka te fere ezalaka bapublic nde baproposaka ye so bokotala les deux concerts wana nini ebeta alive nini ebeta playback nini pe
Et comme on peut artiste sur petit concert à mon nene, il faut banzer mboa banini wana et mettre rappel na baba na ba terrasse et souka aka appelé ba quitter. Mais papa veut tanga beta nani wana corps arena. Ba CD wana to ko na baba. Voilà. Partout. Yango eliko la sake papa Hervé aleki bango tout. OK, merci Miss Bambote na audience walingaka. Donc mbote na nga vraiment ezali. Donc au moins na Dubaï. Na Dubaï, chez restaurant l'Africaine. Chez l'Africaine, restaurant Kin Label, Maman Clarisse, Papa Chouchou. Et puis agence, Maman Chimène, na pesi Papa Charlie Mbote. Pourquoi pas Abedachou? Pourquoi pas Eric Mandala, Eric Fouri, Eric Ngwasuma? Bienvenue bientôt, ma. Choisis ma tata, Miko Dibo en États-Unis, Tyran Keberet en États-Unis, Bobette la métisse Cayenne en États-Unis, honorable Chiko Lubanda, honorable Bento Kiangoudi, et puis Maman Janine Mabunda, na bo sanité Jeff Com, et puis Maman Liliane, quand me mangana, Égypte. Voilà, merci. Maman Liliane, et puis Mami Tadina, il y a Laurent Sokoko, Babi Maman Liliane, on m'a battu na Égypte. Voilà, merci. Tout que nous découvrir, site Yassika, na Israël. Voilà, merci beaucoup à toi, Miss. Merci, Namine, qui vous a pour numéro nanga c'est 081 24 82 463. C'est Clovis Fimpa. Yao yangoyo. Ok. Voilà, merci beaucoup. Derrière la caméra, attends Arnold Matumona. Je dis encore merci à abonné fidèle à Congo et Sengo Officiel TV. Vous s'abonner massivement. Vous avez décidé. On a la vidéo de toute une émission. Ciao.